Bonjour, bonsoir, ça dépend à Aero Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox DCS de la presse. Mobile Ali tout et puis Manazolo. Merci beaucoup na fidélité na bino toujours na Congo Check TV. Il y a lié moko les patrons, les boss c'est Mutombo, Mutambongo, alobara mingité. Alors batu belé bolo balobonga boss onga boye. Keba. Mutambongo alobara belete. Merci beaucoup na sponsor officiel il y a chaîne Oyo Congo Check TV Ben Bouyamba Bever Prix et si kao ya malamu ya kulala na ma campagne na juste na sasoma campagne au kitimo mke avenue Mbete ko beti moi miso en face église la Louange wana oya kulala na kimé et puis fraîcheur à danger. Merci beaucoup na maman na biso Brigitte Savané et puis na bosanité mo mère na biso motema ya Ben Bouyamba couple moko ça fait 10 ans 20 ans bali aka eloko moko jamais ba chanza biloko olia. Merci beaucoup na cadre Oyo boutique Blandine Bio Baseli et si ko tokuta na kana ba Hervé Baseli bali ya mbinga bali ya taille et si ko bana poto soko bosane lo mona mikili yeba ke mikili komi na Kinshasa juste kaka na pembe na commune na diagonale afara na terrain na biso ya o basundola parce que nga alobara mbanga na mbanga terrain na biso bandalo basundola ya municipal otalika na ngambu biloko ya poto ezana ba dewa poto ba keti peno senti peke ya côté wana te olati pena mo poto bi oyo pa uti poto. Voilà les attaquants de la presse, bonjour. Bonjour. Ouais, oyo les attaquants de la presse c'est chaud désormais bandeko bazali mais na mystique ya fumi ba bimisaka bato autant guerre et yindi makasi ba bimisaka bato rapide do ba commando ba général ba ya ko défendre cause moko boy nazana Blandine Bendo et puis nazana Neige Nzozi. Donc tout solo là awa ils ont les attaquants de la presse en exclusivité mondiale. Jerry Kobetox na bara baso comment il ba bato poto pour vendre ko Jerry wana yo sala boy Jerry na litutu wana na misuba ba Jerry na tambola makolo wana makoliza problème que so che mutuka na mai na boy ya ozo ngote na boma do chaka mutuka no omona na boy ya ozo ngote na boma. Donc en exclusivité mondiale, Jerry Kobetox na les attaquants de la presse bazo répondre la maman oyo azanani la maman oyo azalaki la bouche autorisée oyo bato belé banda ko luka la bouche autorisée zalaka nani la bouche autorisée zalaka nani oyo asala ba dégâts publié bato mususu mitakala afinga ba konza mboka afinga ba musicien afinga ba danseuse la maman oyo lelo komi la maman ezaka la bouche autorisée la maman wana page moko bato mususu ba séparer la biloko publiaka mais lobby les attaquants de la presse ba sepela quitté na o la maman sale et puis na ba fan o mususu ba kumisaka page Facebook na la maman oza congolaise comment ko sala artiste mboka na héritier watanabe o publier na photo ozo koma ba insulte o na kotuna bandeko to vaina bango est-ce que likamba bongo ndeko na biso congolaise ko sala ngo eza mabe bato na solo ka bozonga bato na pesa na Blandine Bendo mbote. Ah, la pesi mbote moya Jerry Kaminde alias Kobetox c'est bomo bango pour ngamuko général et tout autorité morale na bango autorité morale oui autorité morale na bango Blandine Bendo kala mingi tena internet a omete maman comme autorité morale na bango
Otosa te yonan, Otosa. Oh. Ah, Otosa. Au général Etumba. Soki mona sosa zo vimba na ndumu soki mutaza na sena nana ngaza na sima na wana. Bazali. Or meka na nganda ba mutana sima na ngai. Na pesi mona maman na nga Fortuna vrai chérie, mo sa ta fiston la cible bien que maman sociale quand tu so la ki wana na moni Blondie Baseli bio na moni Hervé Baseli. Le qui est Blondie Baseli. Na moni Jérémy Dienga na Londres, Francis Bata, Stéphie Molay na ba Stéphie Molay petit nanga na kata ngwanju. Na moni héritier Kingongo Gaita Masiala. Libange za Rambongo. Libange za Rambongo. Oh ba doka batete au cinéma na bon le voilà. Tous les canaux sujet na biso na PCP sponsor officiel à Jerry Cobetox. Nous avons sponsor et émission de toi un sponsor officiel il y a chaîne, toi un sponsor officiel sur à Jerry Cobetox. C'est Julia Paola. Ba meka ba kokate Jerry Cobetox abandana depuis 1900 internet. Tant kaka YouTube et Julia Paola côté la Jerry Cobetox. Alors ba journaliste à ménopause. Oyo bozo bota matrice ba journaliste oyo batumba déjà sur la carte bokebara Julia Paola agency neige nzuzi boni bien Jerry Cobetox na moi na senti tenue de ville na moi la lunette on dirait maman malongi Jerry biki nga salade dans les cas na banque na fin du mois na bisala oui internet so bon Jerry na pesi mbote na bato so baolanda biso bon séjour na Kinshasa na Fiston Basende ba di febe ton no na Fiston Basende na moni Hervé Basile bato donc bango baza ba mapasa na boseni to Thierry Mamingi ba oya ngana ja kana bino bena ebike bolinga ka be ashindi bomoni na bozoza ya kosepela bozala wana ka kuna kotala ka biso poto sela bino ba déjà bien na pesi mbote na Joël Kapasa moninga malamu na Canada maman na pop Gracila. Voilà. Non, ça nous bien quoi? Plateau c'est un gars, ma banque est belé. Tous les cas, il m'a voilà, merci beaucoup. Voilà, tokena parce que batu bala na biso balinga baba au canal Gérald Linga Lobelani. Fiston Basende. Ayatika zo. Donc merci beaucoup. Jerry Cobetox hein. Au bali à moi si nanga tanga mosna na internet. Bolinga kana bandilo tanga. Maman konzi na tanga malgré moi diabolisation mais maman konzi azali kazaka malgré batu bazo diaboliser les seuls chroniqueurs attendent comment moi c'est na TVI voilà Blandine général et tout mon avis que yo kota kota mon kamba nga lobi ne vena biso waze kwa lobato vandika bo porte fongwami la manga ndo fin héritier watanabe sko nga na tali niveau ya benjiri wana ozo finga artiste ya mboka na yo Congo ozofinga ye matokolo ozofinga ye azana sida ozofinga ye akonda ebemba kotelema attitude wana ndeko na mwasi asali wana bendo zo jija monde eza passe de 1 à congolais oh parce que va congolais ko finga muninga na congolais azana sida asasa ki examen ma na sida c'est ça tant trop bali comme tout bon pour le sentiment te trop bisana ba prévu on comprend oyela mikanda ya basa inerbe parce que basa examen sida oyela ngona TV to moni bena comme héritier ana sida c'est tout tant nous zo bali comme ça ba prévu ya yo mali la potongo baby so mu tozanini au fin héritier mo to finga na maman aboti voilà quand au fin maman moninga bongo la qui sur l'éducation to maman aboti éducaté pour muto na éducation en fin maman moninga te pour maman moninga ta maman na yo nde maman na abota ki yo nde be maman héritier abota ki héritier voilà to boyite to sa batu est-ce que ça a problème na wata suka na wata OK la maman ti maman salenini yango pe na kachote nakatote bendo mama boni bateka makala na mokili oyo batangisi bana bon ba licencier tout en ba ministre be ba ministre belé ba député est-ce que le président Félix Tshisekedi le loi en place wana obi que maman na to papa na va comme opposant salaka nini po atangisa bana non wera lo bango to finga ba mama te ngasala nga pasi mako finga mama ya mutu Maman ça et surtout na internet attaque pétrole yango na bokoli héritier pour héritier la maman et héritier bien parti à maman ya botier so maman na botaka été moteur pétrole au fingi wa moteur makala so na botaka été la maman ngota rombe héritier te ya to boyite so na posa
ya ba base na yo otalisa site otalisa page Facebook na yo ya luka mambo otalisa Facebook otalisa makambo na yo okode loko fika mama ya mutu aza na sida de se bima na ye pona ngai azali kango héritier teme héritier na sida teme ba bima na ye ça examen mi moni ka na sida donc sidonga azala ngom pesa kango héritier c'est ça ce qui me pesa ko sida héritier bo ça ka mabala ba sida na sida ezala kitoko makasi. Voilà, wana ezaki réaction ya Blandine Bendo yebisa biso nanu lelo loko o ndeko na mi sali o ngana tuna pe Bendo sous question na ngai est-ce que lelo ko swana na biso e ko mati ko finga na ba mama bongo o na zuifo na ozo so photo ya mama nonde andote ka makana na pétrole na zo sambwisa ye oyo ebembe ya kotelema tout ça yo étant que chroniqueuse et puis membre réalisateur attaquant de la presse réaction de vous amis en tout cas vraiment jury na évité hein. Et le bino ka bendo là le biso pe malili ya pote comment ça bino mabena éviter en tout cas vraiment ceux qui te reçoivent na to soit na biso bato to linga internet bato to linga Facebook mais na ba mama te j'ai remoni ngande na zabo mama na kufa mais so sale erreur obeta tali sur mama na ndé mabena ko démarrer atani ya kata te faire bemba mama na yo donc na zile passer mama na ngana démarrer yo mama hérité na marambo asali est-ce que hérité ta ngasala ba mutakalisation na ye mama na mutatinda kai quand tu peux connaître ça ma mutakalisation bon tu suis information selon information ba auto pesa biso ba lobi page Facebook on a ba fouti ya mbongo pour asali héritier bongo afinga héritier bongo en tout cas vraiment la maman ceux qui ont vraiment dino ka vie na yo pour bono ça ba buzo ba bongo ya na sens te so muto ozo wa futa parce que o finga ka bato c'est que azio pe mutatina te neti na BH neza bono ko tika ndako na ngati na tiki mwana nga mutu mo ba pesi nga M sous 30 € pour na yo finga mutu mo robo quand même hérité à sa parent asa na mona na ye le loba na biso ba comme évoluer ba so ba bi monde internet ata la mutu lo kwa la mama M tu hérité ndaza na ko zo pe travailler na ya banzo futa hein za quand même na respect oh maman page Facebook nous natali ba commentaire même bato ba lingara yo ba critiquer oui ba lobi ba sepelité na titi wana ba ranjango dans l'amiable et puis ba kene na privé est-ce que ça malam ko finga na ka bona réseaux sociaux c'est qui to côté et le bino ngata bendo so qui hérité so alala yo oza na souci ndo moni alali mo tiki toko koleka parce que moi c'est hérité alala ka tiki toko ndeti ndo bana ko finga c'est hérité moko de et bembe télématé jamais to mona muta kufia otambora mukili non bembe esuka kana kolala tout droit na éviter ye bembe to seka no te éviter so ke bembe ngo modeni wa mona hérité et tu as un sida, c'est l'examen d'un sida. C'est normal, on a photo. Pour ça qu'il y a kiné, na héros. Mais il y a des amants qui sont ah, à Mukamata, à Mokotisa. Te Mukamata, il y a tout le monde. Comment on a Mukwata? Mukwata, il y a un parle, ma chérie. Il y a un coup mais au Saka Morobe. Qui mbala moko, quatre mbala moko. Voilà. C'est un tumbo, non, parce que tumbo la vérité. Par contre, on a besoin de mon et ça les matés mais on a un problème ils ont là héritier Jerry Limbisanga au monde des aboy les longs ne sont comme moi belo et ça la pour hasard net yo lire na micro oui héritier pe aime ça comprendre que yenda ça na lire na ba base na ye et ça vie na ye donc eloko ils ont ça la remta za les on tatinga manango donc yo pe so moni que page Facebook no ezala mais ça on ndenge moko boye yo to finga mutu finga na mama botiye biso les attaquants de presse net aux aboy en tout cas pe no za la wapi za la yo fanda ka o nga place pe na ba ça film kuna na États-Unis sur au tokoyeba yo donc mais bandeko bolanda biso j'espère que bozolanda les attaquants de la presse très fâchés parce que il faut te protéger culture na biso lingala na bozomona titi na Angola omona mutazane angolaise abotama na Angola ma lo balingala pona nini grâce à artistes comédiens musiciens neza parlement na biso te tona ba français ba oteka bunda lobia kuna français na français donc les musiciens ne peuvent pas monoko na biso na bandeko na biso ba fali pour papa wera so ba confier le midi il faut quand même te pesa ba valeur c'est ça quel que soit boswani na ye mais ngai na biso ke na moni photo héritier et puis on finga moto publier photo na pe no che atelemi boye yango na otu na pe bendo est-ce que lelo héritier ça na bateau ba ko lobela eti parce que o e salami na babi ba futa ki mbongo kasi héritier pas a boss a futa pe bateau mbongo ba lobela ye ba ko salir héritier bote lobi na bengi que je salue à passant Sarah Tolo azarape pembeni ya Latine Wata albi basa na studio j'ai ringa pe na okamo eloko ngo na tena PSP Diego minute ba mbote na libanga na ngana yo kango donc ba sepeli vraiment na eloko atenga mse ba ngona ko sala analyse mo boye to lobe na makambo ko héritier za na muto lobele te bende Jerry eza ya biloko musuba la ngo balandaka te esa ko yo suko na douche
mutali boma ya lungu abendo bilamba abandi ko kima yo bo bimina douche ono na bilamba na ngai ba ko kachaka ye mutali boma tona yo donc ye mutali boma yo be mutali boma ba ko bosa ke zo na bilamba na yo ba ko be blue me ba ta maboma sko ye azali mutali boma ki choki o ki tinda ba yo zo be na mama mutali boma aza mutali boma na lobi yango ba beza muno makasi muno makasi afinga makasi ma fou soka finga makasi to finga na makasi to finga na makasi soko talingi ba finga na dia grandi na privé comme ça voilà moi question suka po to kene na nous ko développer babi c'est comme si la maman peut on dirait ça muta ba tendance za muta ba tendance wa za gara ya on des autres tinde afinga héritier watanana mais ceux qui ba azana ba tendance na ko kapasi pour ya sali azala page Facebook na ye ya za fasa la makamba bien pour mutu nyoso atala yango oko muso atala so comme ya ko finga na ba tala ngoto bo baye yo so za ba tendance na yo bo kende na ba bom ne do sa ba tendance na ye juste ba tendance na biso comprendre en tout cas da oloba ngana za fan club héritier mais to so ba pata congolais ko finga muninga za na sida o sale ni examen ko finga tiko kende plus loin na maman boti mutu pour moi dans une éducation ko finga mona maman muninga et puis si ka bongo te lobby na poko na publier 3e lobby au moins ne ko motina ba moi des fanatiques no ba finga et puis ba misu ba senga pardon na ko lakisa on aussi lisa c'est ka zo mona kaza moto na éviter ya ko si c'est na nini na éviter na éviter pas muta pardon pas muta si ça mutu ka nzambe muta mukili jamais si ça mutu pona yo nanga mokele biso ka nzambe ta sala biso ngaba muta si ça mutu ka nzambe po muta mukili si ça mutati voilà na okyo ngoba kisobi muta si ça mutu ka nzambe héritier a robet héritier ma ça profite on gérer tout le bano blog sou bien héritier a aussi dit ça yé mokele héritier yé na kela héritier c'est ça un an des années aussi héritier par rapport à héritier les qui na royer ban la maman des années ba tout la maman tout nini na okata maman ba onanda parce que biso so bien oui la maman akanzani ni pardon pas na fokolo yo ko maman la ba onanda la maman aba ko mtabeng na français la maman de obligé quand on appelle notre maman mais so robeti héritier nous ça ba ça watanabi goga boss life ça e bani koleka de aussi héritier héritier holandais au moins tu l'anda fallait sali vidéo mo abika kipaka kolongo héritier o tsa o kati mais maman ka kipaka kolongo ça la baisse dans la page na ndenge mais pour héritier pena mais siko batu musu bazo bana ninga c'est parce que faina na téléphone atanga ba message batu musu balobio la maman pe aza trop Karine Mokonzi peut-être que la ba je wana te yango azo sala po diminuer héritier ben en tout cas wana yebité pour to ba kamba mama pour côté que Karine Mokonzi do jouer na ngote to ba la mama soki likambo ya héritier na Karine Mokonzi la mama au côté la mama italiette likambo ya héritier kasi yaza trop yet yaza trop yet po babi ya kumisaka ye bon batu musuku babi bakoma mwasi na mobali selon batu nde balobi batu ya kwa mwasi na mobali la mama na Karine bakoma mwasi na mobali po balobi njomo mutu moko ta komeni na chérie on dirait bazaka ba lesbienne bon la mama va ne lesbienne mutu wana ndabi on dirait bazaka ba lesbienne wana ebite mwana lo bango ezate mais en tout cas na désolé na yo la maman en tout cas il y a aussi mukolo il y a soko bota abanga pe ba maman batu kasi yango se denebite soki ya bota wana maloba suka no soki oui soki ya bota pour moi na ye akobenga ye maman parce que moi na ya fa place mo ba finga maman na ye ngana za maman na kufa malata max bolombo donc soki mto finga maman na ngana tuka na oyeba yo chose dans la famille pour la famille ça matricule dans la ngwata chef de quartier famille tout ça n'a été mais en tout cas to yebana pour finir maman nga qui on a été la fan de bébé de blondine pour la maman nga voilà so pour la maman nga te mais la bota mana mukilité so pas linga nga beta so nga longa zemi nga tellement linga nga bana zo ka zemi nga nda bota mo na télé misu ya batu boya en tout cas boy ba ko respecter ba maman ya batu na habiter soki malile hiver des pesio du banner ningani on a évité
pona aussi ça pesi toujours moi maman na fortune vraie chérie moi ça ta fiston la cible bel homme chérie jenga na Londres Francis Bat na Londres héritier kingongo na Lyon Stéphie Molei Mando Iba Blandi Bassé le bio Hervé Bassé le bio Blaise Mingi Gaïta Massia na lobaki déjà to suko to so la tête au suko na 2019 na 2023 mer rouge au contaté voilà numéro on plus 243 9 95 46 64 84 plus 243 9 95 46 64 84 numéro na WhatsApp pour na Facebook na obitra Ben de Blondie Tokosola. Oh, bah, on a finga ngai. Voilà, Toko finga na makasi. Oh, toko finga. Oh, on a finga ngai. Aziba finga na toko finga na makasi. Oh, toko finga na makasi. Voilà, allez, toquez la dernière mot par rapport à entretien à Bisso, la maman, au Kyo Lubanini. Babi, peut être babi à côté de la rapé, fali trop, à côté de la fali trop. Peut-être ça, bah, tu y a fallu, tu vas t'indier, t'es pour battre. Tout ça, fallait jamais. Fallait n'a pas fini. Il fallait moi on finit ba l'autre ya landa comme jamais. Oui, fallait n'a pas fini l'été. Pour fallait moi on finit ba il fallait pas on se pelater. La maman finit héritier. Tout. Et que tu finir moi ça va chroniquer. Hier moi quand azo que l'on a été à la hier moi héritier. Attends quand on boit to ebiti. Ateme ngisa to kanga mboka tali na ko boka libanga po mikolo nde richi ete makambo de te ale na boka boko ka ba ibe yo lo ba lo mo bozuwa ya nani ya Naomi ata mo sikitoko ya mwana na mama jua ataka ya sube richa da mstote ka atelisko tu ba na mama na bo michel de mama bo on sikitoko voilà ça c'est l'attaquant de la presse. Toquez les basuka na yo. Moi c'est qui torbo na poto te awo. Bongo so no make poto. Loko biso ba bendo boy. Na zana ki me tane ro takata. Tentir loko la. Voilà, toquez les basuka. Ngena loba boy. En tout cas vous makala mingi avant to comme le 31 décembre jury. Na do ko ta vidéo na ko no ça va. En tout cas ce qui ndeko la mama cette fois-ci to changer nos idéologie. 2020 to comme na système pena aux 8 ans ya okumisa mutu. On est to comme mara yo finga ba. Na loba re so au lieu de ta ya la publicité muto finga raye za publicité ya la publicité ba borna yo ba borna yo sala rati net ngandi na zabo na minito na ko telo na critiquer na nga avait basile que na ndo kumisa ba borna ba boutique bio tebe na mandal poto na poto donc poto na poto au senti bani basile fanda no ya ba show omoni kete ba keche keseni mikolo na kin système ya no kecha lufu na poto e banti mama poto ko tika la poto poto ko tika la poto donc surtout là ta poto là ta poto là ta lufu là ta lufu ndeko la mama na ebisio vraiment ndeko mwasi e musupe na comprendre te na mona ko penetre zala soki azagani les banda ko sela twista borna tika pena wata pema mikolo wata zo pema na e mona mokonza zo pema na e pena lingna lancer message na badis bazo landaliza tara de presse o eza entreprise moko to créer na biso pour nous soutenir batu na ndenge voici si donc soki pour landi biso ko hésiter te comme la gérer toza wana mutalobeli omoni ko répondre te mais biso toza na biso wana no rezana ngo ko lobela o surtout ba musicien photo compte na ba musicien parce que ba patrimoine na biso na biso mais soki po lumindo finga tokoya ko talisa yo sala idéologie mikolo ezake sala publicité à borna sala publicité à borna à publicité à borna so ki boka mutu musuki ya yemo do yo pinde ko mwasi ndeko mobalo landinga mama gua bitoko ben mbonga les patriotes na kati Hollande merci botiko na Canada papa yo ebika ndeko solo laki na bosani te boss silencieux na bien ki boss silencieux Gilet Bastende na kataka yango chebe Gilet Bastende bambote benita sozali na lelo trop facile za mobile ya kimia solo bien mbote na mbote wana papa te wana ndeko ya papa ndeko papa mais papa ça kufaza na mbete ke papa binote papa mobile obi ndeko ya papa nini papa ndeko papa kuto ndeko papa te Gilet Bastende la ndeko papa bino ndeko papa biso continue no mabanga Gilet Bastende boss silencieux babi staff western union
staff Western Union en tout cas pena kolukila bango baproblème te parce que bango balataka poto na poto baza bato ya poto bana poto namoni Yasuka. Voilà. Mon bébé Christian Vi Moussouamba Congolo bébé Bendo. Voilà. Alors mère Julia Paola, les attaquants de la presse au bagi bien au soutenir biso au tchama boko pour ba journaliste et ménopause. Balongwa. Do balongwa pena. Donc merci beaucoup à mon boss Sibou Mutombo. Papa Sibou Mutombo, papa Sibou leader à Pembe. Darli la canon avec bébé Kitoko. Avec bébé Kitoko. Pardon, avec bébé Kitoko. Maman Moukolo ba kata ba trompe nyos ba tumba yaya. Que bana Darli a mouninga na ote même si ça. Voilà. Tosugi Awa, merci beaucoup na sponsor officiel Ben Bouyamba. Mobalia, maman Marie Mokonzia, le bouteille. Ça la 10 ans, 20 ans. Merci beaucoup na Liboula Diama. Liboula Diama. Na peso bambote belé. Merci beaucoup. Na bandeko tout bolanda qui biso les attaquants de la presse. Il faut te défendre ba cause mo boza na normal. Héritier Watanabe a foutu biso mbongo. Té. Est-ce que biso mbongo? Eloko té. Ezane toza na kati ya musala o il faut te soutenir ba musicien. Azana studio 1000 anges 1000 démons ezobima. Formidable bébé et bimaki. Ba les matchs kalamingité ezobima. Légende be kalamingité ezobima. Deuxième volume ya Tokos ezobima le 13 na mona kodeba ba tiango déjà. Au moins c'est ça les attaques de la presse to ça on a pona kopesa batu ba actualité et non que kofinga. C'est ça. Mbote nanga na Manique de John na peso ba mbote belé. Mbote nanga na Glory Olangi l'américaine na peso ba mbote nanga na Odile Manzaka mwasi Nzambe na peso ba mbote belé na pesi suna mbote te. Freddy Akimbo ke Belgique France Belgique Londres mbote belé mbote mbing na ben mbonga les patriotes mobali ya pembe yoka mibali ya bato ke bana mibali ya bato ko boka ba mabanga ke bana mibali ya bato mbote na ben mbonga les patriotes mobali ya pembe mobali ya pembe boso boke les patriotes faut pas que ça mobali ya pembe kasi oh voilà tokomi na suka bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne Bino Congo Check TV. On se retrouve dans l'émission Koya Oezali, les attaquants de la presse. Ciao. Tokomi na suka bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne Bino Congo Check TV. On se retrouve dans l'émission Koya Oezali, les attaquants de la presse. Ciao.